bo s'abonner et belé na chaîne Oyo. Soki besoin na besoin d'informations à artiste nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana Tolo na se TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo Tolo na se ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwa ki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama Ana Kalamba moi ça me cause mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vina yo bolamu makasi iza na vina yo dans 2 mois zo ya liboso Nzamba zo visiter makasi normalement ba porte ya minene zo fonga maliboso na non la likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment oboé batouana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde elo comme elo mama Ana Kalamba ina pesi mbote makasi mona mukolo cheno yeswe ketu dikwa kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese ebosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye enfin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vienne pour le siècle des siècles nous disons amen. Shalom, shalom, Elibotanyo Sobana Nzambe, topesi nous bambote belé par la grâce de Dieu. Nzambalola apambola bino davantage encore une fois. C'est votre humble prophète Samuel Eric, présentateur et à émission au bino bolinga makasi pour toza na kata chaîne na biso ezali Tolo na se ezali TV. Il y a notre maman na biso Ana Kalamba, moi aussi ya papa na biso Carlos Kalamba, maman ya David, maman ya Josué, maman ya Joyce, maman ya Louange, bana nyonso maman na biso ezali maman na biso Ana Kalamba. Topesi bino bambote ebele ainsi que tobosete gibiju de bambongo lelo je crois toye na phase ya sika phase ya malamu oyo babengango elubwa ba star oyo toza déjà na kati ya lemba oyo toye ko kuta na notre star na biso tolinga mingi na kombo ya Mbatasi ala nde lelo akolambela biso oyo ezali elubwa ba star tokiti sur le terrain bana nyonso poto bosingaki Mbatasi ala sala no elubwa ba star donc tokiti sur le terrain na kati ya lemba pour te tozwa Mbatasi ala or c'est biso elubu ya basta wana na pesi ko une fois bateau tozana bon na kati ba chaîne na pesi oyezali Vanessa et puis tobo sanité Nadège Bomba officiel TV bateau bazana na kati ba groupe na biso ya kati WhatsApp Raisa Pindi officiel mama Kimia Sara TV donc na bo sanité Congo Bizali TV to pesi bino bambote beto ala pena kati ya lemba na pesi bandeko nyonso bala na biso bo s'abonner massivement en tout cas bo s'abonner toza wana avec votre caméraman na kombo ya kombo ya les nobles Francis ainsi que tout le monde donc to kitna kati ya lemba pona kozwa Mbatasi ala osala biso elubo basta bana poto basenga ki yango to kiti pena sur le terrain en tout cas Nzamba lo pambola bino donc tozo kene directement kutana Mbatasi ala to sa na moi wenze to mona ndenge akosala biso elubu to ebite abongiseli biso nini to ebite ensemble avec mon caméraman tozo kene kuna que merci bana nyonso ya poto bana ya Tolo na se balanda biso na kati ya na Tolo na se pamba na biso Ana Kalamba ile to koti na kati ya résidence na isika papa na biso Mbatasi ala isika azalaka je crois moi avec mon caméraman to ye kotala si réellement aza to azate maman Ana Kalamba ainsi que papa Gibiju bambongo toc 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 bonjour bonjour boni bien ah et pas papa Mbatasi ala oui avant Dakar Leki moi si tonani je sais pas moi si né moi si oh tozana et pas papa Mbatasi ala donc madame le maman comment to yeba Naomi maman Naomi base Naomi c'est maman Naomi c'est papa Mbatasi ala abimi azali to azate azali lokola madame tozana madame abengela biso papa bengela biso papa OK yoka yo blolango ya malamu na poto bino batapoto bobengala mibali tala wa chérie
Bah, papa Mbatia Salazar, donc maman c'est Naomi qui a la biso papa. Oh, les vieux bidosé. C'est bon, bonio. Oui, ça va vivre. Dans mon bino, c'est bon. Tokomi a epana donc papa Mathias Yala yeyo na résidence Neska Fandaka je crois les là et Lubu ya Basta to ebité bon c'est bisoni to ebité to découvrir kuna to le bango déjà libéla dans ce pays to découvrir on kuna après nzela na yeb sabino tant bo sala ba chayo mo comprendre que non les lois à plat auto auto ilo mutala meso mama c'est ya tout ça yo ngamo na olamba lelo yo mo na olamba danger lelo ngamo vina do ba meka liboko et ça bien. Ok. Ça va alors, le gros bito découvrir ensemble, tout découvrir ensemble. Donc on est marché, tout ça la marché comme ça tout ya, marqué ba courant beaucoup mais tout l'ambulance on a système makala. Tout l'ambulance système makala. OK, d'accord, je crois en collaboration avec mon cameraman papa Mbatia Sala donc tout qui est déjà marché donc tout là on peut en direct pour la maman là en direct. OK, merci beaucoup. OK, merci. OK, d'accord, tout qui est marché. Ok, merci beaucoup. Balandela wala na biso na katatolo na TV ya mama na biso Ana Kalambai. Je crois tuti wenzena papa Mbata Siala et yenda ko présenter biso biloko oyo parce que tobaki yenda baki toza surpris na biloko akolamba. Yemta lobaki des surprises on maintenant tenu ce que toye ba surprise ngo par rapport à ça papa Mbata Siala. Tobaki na biso au surprendre biso to na surprise on a habité ezanini. Na biso kino na ça la bino lubu oyo ya mukamboko na biso. Za pondu madesu badama ngo mingi tam sopo sepe na kwanga yo sopo sepe na loso yo mais likaya bozanga te mupanzi na mwa pilipili donc to uti wede to sala cha j'espère bozomona ma desu déjà yango yo c'est uti ko tonga déjà donc pondu na biso pe yango yo ce que to za na besoin to zo to sala mon mélange à partir la moto
donc tout ça là on mélange à partir de moto donc pondu oyo ekoti ba ingrédients nyonso ekoti ail ekoti dini quoi babenga ngo ya milayi wana ndembi ekoti litungulu poiron na moi ba aubergine wana sopo et bomsaka moi pondu moi goût quoi donc les lopes dans nous on soyez sûr au fi bomsapité mais au katande musapi. OK, merci beaucoup Nalia Yeba. Et Lubu oyo za précisément ya province ni pe mboka nini? Lubu ezali ya Congo central précisément na Mayombe. Donc Bayombe mingi presque basepela na pondu madesu babitoto donc mikoleko ya pe na ulingana lamba babitoto donc mbala basangisi yango na mosaka ba makambo ebele donc wana penza d'origine ya Congo central. D'origine ya Congo central obi Bayombe parce que Bayombe pesi na kenda na ebité lukula lemba chela na ebité donc bandaka ka banda na bifurcation wana ya materne voilà donc ti côté kuna boma voilà o côté boy donc côté wana nyoso na bana boma pe ba koma olia na bango bana matadi bana kini kutukoloba te muluba muswai du tout à côté donc c'est ça quoi. OK, merci beaucoup. Je crois tozolanda papa Mbatassiala ndenge nini azo préparer elubu ya Bayombe parce que zamboko nga na fandaki ya mboka mo kitoko na fanda précisément na chela ba to parking wana boma bayebi bayebi pona tete moi mingi na c'est moi mission wana mboka na linga mingi ya ngwana. OK, merci beaucoup papa Mbatassiala. Totikio o mekape kolamba donc présenter biso pondu na ye yangoyo a présenter so madesu yangoyo et puis présenter so moi abili kabwe ko zangate na moi pilipili ko zangate to ebite utoliango na kwanga to ebite toliango na loso to ebite wana ye mtu akomeka pe ko biso kaninga zolamba digatema pe tozo tuna ye mbala moko likambo ya Mbatassiala to papa Mbatassiala to lingi okota na kata cuisine en tout cas ezap na makambo ya naturel pour to moni nous tout ça na naturel surtout biloko ba province quoi de lo ba biloko ba ville yo ko te barbecue ba zo tumba Thompson ba tout donc o peut-être c'est na pena lituka sope le tukate da seraba mayombe kuna mona bena konye peli faut toka pena pour esprit bien au ba réchaud ba nini bozana ngo bien mais yango pena senga pena donc faut acide na ngo bima moi bien pour mutu mso estomac mona ko olia monte il est trop poids donc na chema desu na ngade na moto na zo pondu na ngai na zo baksa mo likolo po de madesu c'est toka ki déjà donc madesu ya de ko lemba na zo ka pondu na ngai na baksa likolo ndi bazo mona wana kaka donc on nous a wana bochape l'eau tout donc faut bouger encore ya bouger en boyer après avoir tous au moins maï boyer nga maï te bo pianga maï bo baksa wa donc na to baksa maï après to tiki yango et toki après voilà to zo mafuta ba ni to bo mona kaka ndenge ke donc ilo mso baksa wa izati à part kama mafuta ponyo surtout déjà ils mélangé à partir de pondu donc ba tout yango nyoto na pondu donc elo mso ko chao izati elo mso ko chango izati directement to profiter papa Mbatassiala to eba vrai nom na yo to ka Mbatassiala je ne sais pas moi Mbatassiala to eba identité na yo normal obotami wapi papa maman et puis comment na Mbatassiala oziango wapi ouais kombo na nga ezali Ntimba Mbemba o nga na botami na papa na maman ba pesa nga Ntimba Mbemba Romain Mbatassiala ezali kombo ya scène donc si tu l'as dit muta pesa nga kombo na Mbatassiala donc nazamona ki na botami na ki ko voyager non c'est bon ni donc père na nga kombo na ye Mbemba Mbewa Romain maman na kombo na Makumbi Marie papa kufa maman Zanvi. Okay, merci beaucoup donc on découvrir les vrais noms les vrais noms na ye ezali Ntimba Mbemba nani Romain. OK, je crois donc ça dit outi na groupe ya na ebité ya Siatula je sais pas moi pas yom baptisé ouais nga na outi na donc cadre na nga zap na Siatula et puis na ndi mta cadre ngai kitoko eloko nini etindika ki yo sala théâtre bon nzamba ebielo ni na tinda batu na batu ezali kabonga na satandanga na oteme et obima ya outi le nom naza ezaka na facilité d'emblée comme ça côté pe mambo simba ki to ezali c'était comment et là on est tout faire facilité za la terre et là on est tout faut ba difficulté na ngoza la ka ba moment mo za ka très fort ko tam sobe mona na tika na ngai mais ne blom so ezali kabo nzambe apesa na biso batu donc c'est ça quoi. Combien d'années na musala oyo susala depuis 89 donc to ki na ba 30 et quelques banda carrière en Mbatassiala 89 ancien na makambo yo na kolina ngo bandeko na kola na ngo petit lelo père de la famille oui
Ok, merci beaucoup. Je crois la question sur Toto Nango après. Totiki papa papa Ntimba na sepe na komwana Romain asala musa na ye alliance Mbatasiala asala musa na ye kolamba ndenge tobaki lelo tokolia na loboko ya bayombe ma papa Mbatasiala. Na liango kala ta na zaki na chela na mo système na ya ko toute la pondu. Po wamuna ba nikaka mais système na même toute la pondu to moni yango en tout cas azana moyombe ya solo ngala katia kutu no lamba raté donc naza surpris na kuti ozo lamba a des fois po songa pe maman boye wana devoir na ye zana ba kamsu so esenge na sunga na sunga mais yende makambo nga yende mtalamba kapo ngana zana mwani na uti kayu na yesu na lamba après tout wana mikilité tout en Afrique mutna mutazo ba engagement na ye ngana kina lukilari ya tikala lambeli ba petit nanga mais sous maladie tout comme vous appelez toi bimaki toi keba matanga na talbo ba petit na ba ko bona miate jamais na go benga mutu mususu ya lamba na palais o tamususu ngapi na olia ngamona o débrier ka ndina o débrier wana pa mon appel journée le qui mele ka bien le ka bien il est kaka bien quand ninga lobby na lingyo ibisa batu parce que avant que tokota ibisa batu pour na chaîne na biso zali tolo na se na ibité eloni ko loba bat ba s'abonner nazana besoin ndo loba mama ana kalamba ya zolanda pe bat bazolanda yo tolo na C TV ouais bandi ko nga bo s'abonner vraiment na tolo na C TV ya mama ana kalamba yi donc boza décider wazaki bête sauvage wazaki ko bina kalapa wera lelo ya komani mama mosantu mama mosali nzambi ndingi na ibiso bino ke ayeba aka ko pisonner batu na ndingi na ye uzo comprendre biso bambata sala tutangi ba classe mécanique ba biloko belé ba breveté na ba biloko wana mais nzambe alobité tamsu ya ngote obima na bo lelo tokutana ba mama kalambai na kati da tolo na CTV donc bozala décider mikolo ya pe na banza ba gag ba biloko belé bo ko tsaka na kanga na tolo TV quoi donc merci. Merci beaucoup. Donc vous abonnez à Jean-Louis Ndokuma, Rachid Ngarta, donc vous avez mingi tout le temps abino après, mais chaîne abino yango tolo nase TV, tolo nase, Maman Lauriane Luboya na kati États-Unis, Maman na pembe na zana Dallas, ce que tu vas comment comprendre, yango zaka américaine ou toi zaka congolaise, donc Yesuka Luboya donc suka Lauriane Luboya na peso bambo tebele sikozali mwana ya madame nangai. OK, merci beaucoup. Je crois tozo kandi tolobaki tokomi awa tala ndenge azosala musala na ye lelo penana même mama ana kuna na poto na ebite kokata lolemo là à vendre la pena musapi pena musika donde to lebito sito chema de to sangisi pondu to tika ko be fini ko na biso zape moi conseil tamsuna bato ba ko rater bato ba gastrite donc faut tengo sama mu fini ko muke vapeur wana sokezo bima acide pe yango nezo kende donc mingi ba companateur kana lia kango mutema pasi na saki bo stomate tango zo toka faut tengo sama mu fini ko vapeur wana tango zo bima yango pe ndezo diminuer acide ya pondu na madeso wana pe nous à la laisse un mois zo damena on pepele kitoko. OK, kitoko quand ndenge ba landi bazolanda biso na pesi encore une fois mon fils que j'aime beaucoup les prophètes Bilé les Fabrice na kati États-Unis mwana o nga la bemisi na kati ya ministère na nga kani na zaboye l'éternel dia pambola ainsi que yo na bébé o tobota masika na madame na yo bana nyonso yanga o ya foi na bosente nzamba lola pambola biso lelo tozana papa na biso Mbatasiala na kati lubo ba star parce que azape star tozana ensemble awa na bosente bala nyonso papa ki bijou de bambongo na bosani yote nzambe pena amona pe a pambola yo kaka nde boss nanga lobaka na koma ma ana kalamba bi le prophète Samuel Eric Kalamingi te moi 4 pattes zoya église pe même matos na kati ya Congo on est là toujours et puis merci beaucoup je crois à suivre donc toujours la ndenge zolamba to kenango étape par étape et ko sala biso malam. OK, merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup Papa Romain, Papa Timba Romain, Alliance Mbata Siala. Je crois que mon biloko comme presque déjà prêt. Et na ligne maintenant to ya na table au présenter biso biloko oyo nde tozana besoin batu potu balanda batala. Ouais, nde to bandaki to ebisa bino ke to lambi pondu madesu siko to komi na étape oyo 4e étape ya olia. Donc, on a servi déjà la mesa. On souhaite bon appétit. Merci. Total à Bilogonini, plutôt Yokana Gounini, et Bimina Katiwana. Donc, c'est ça quoi. Ok, merci beaucoup. Bah, invité Nino, invité bon à plateau na yo. Pour balia. Normalement, on a bien un collègue Père Moussala, mais nous avons moi engagement pour le moment, pour notre Lelo, le journal Lelo. Donc, on a invité voisin Nangaï, ma madame Nangapaoya. Pour les apprendre en Haïti. Ils ont un anniversaire. Ils ont un Elubu, il y a un star. Ok, merci beaucoup. Quoi, tout le monde est invité, Bafandi, tout le monde, madame, il y a papa, Nabison Batasiala, tout le monde, voisine, papa, Batasiala, maman. Des barres invité, invité, bon comme collègue pour Balia, nous avons une occupation, na bango. Donc, tout ce qui est maintenant. Yemoko a servi bateau, y compris les caméramans nous ont invité, nous avons invité à table. Donc, vous souhaitez un bon appétit. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. En tout cas, nous souhaitons un bon appétit. Repas na biso lelo ya ki sale balubu, mbata sala sali, za pondu madesu, on a loso, moi les kabu mupanzi na moi pilipili quoi. Donc yango, comme de na mesa, to lia pena donc na ndenga bien. Da koyeba ufungola. Lorsque nous sommes en train de nini donc ils ont fait donc lorsque nous sommes en ça na voisin na biso wapi ya donc to banda na voisin na biso poza mpaya na biso to yambiye donc de bomo na ga loso fraîchement et outil na ba moto ka ndenge zalela ki donc quoi donc yango yo to ke na moi ntaki madesu ndenge zala kaka ye ba servaka ye na esprit ya bien. Donc, maman, lelo d'amel bokonanga. Ok, c'est bon, merci. Nakepa ya Naomi. Maman dit maman, c'est un tomba. Donc, lelo yé a servakanga, mais lelo ngai, n'a eu occasion à servir yé po. Lelo ni na lambi. Donc, yende talaga ba mamu. Moi, l'osso pena, moi pas si quoi. Donc yé pena donc yé pena donc c'est ça quoi. Alors bon appétit. Nga mogope oza moi muke na yo poza ensemble et biga ndenge zalaka mais na servir na nuyo ngai ngana nga mukolo ndaku to yebaka so to sande nini quoi. Tape na lie na ngate na lie kana solo. Loso ba baksa na bango loso sana kuna kutebele zo sana umso a loso wana ba baksa Maman Anne. Bonne félicitation. Merci. Et comme habitude, elle va féliciter. Ça va donc? Très bien, très bien. Oh, regarde. On dirait que tu es là. Il y a un peu de l'eau. Tu es là, pizza. Je vais expliquer la photo. Damas de Foucault, sur le commun d'auto et bâtiment. Sur le commun d'auto, on facile à voir. Je vais tout respecter car la norme est bien, on a une petite négociation, on a moto. Quand vous êtes au Kawana, je vais vous faire une frapper, on a sur les autres bimassi, depuis la Mougoula, on a sur les autres bimassi, pour nous, on a des choses à maman assis. Et comme dit, tant que vous avez 100 degrés, il y a bassi du Wan. Donc, il y a un mot, je suis pas bien. Toujours il y a, la main a évité sur le bas, ok, non, on va plus. Vous faites un enfant, pour vous éviter.
On a vu que le beau, il y a un azawana, un souhaité, puis ce qu'on a petit la musique. Il y a pas de ça, papa, vous avez oublié mon cadeau, ça, là, c'est que ça prend mon coyo. Na né au bimbao. Donc, on a demandé de tourner vraiment à bien pour tourner les lois. On a né bandit. Comment on a appris à monter. Même dans l'année, on a appris à monter. Vraiment. Mais on est connu par papa Mbata, c'est à la tout cas. Nous avons vu mon caca. De deux hommes, c'est bien. Donc, nous avons dit par exemple, on a tiré la soupe. Maman, vous avez l'idée? En tout cas, nous sommes normal. Nous sommes normal, on a évité. Papa Mbata, c'est à ce cas qui calcule la voiture Mouao. Donc, tu n'as pas d'aide, tu n'as l'os, en tout cas, ça va. Ah, je suis bien moko. L'os, on a évité. Les gens qui sont sur la terre. Les gens qui sont sur la vraiment. Les outils direct, les apôtres, les gars, c'est bien moko. On s'en y déterre. On va bien sortir. Comme ce monde-là. Oui, poto. Comme tout, il y a ma casse. Moi, c'est le moment mélange ma casse, n'a poto et ça gagne. Mais oh, vraiment, nous, nous sommes là. Maman, vous l'avez appétit, hein? Maman, non, mais habité, le papa Mbata, c'est la sipande, yo. On dirait, ça dit que ça t'amène un loco côté. Non, comprendre, Amélama. Oh. Il y a le baka. Il y a vraiment des balles qui sont salites. Pour façon à l'ambéna, non, on dit maté que nous l'ambiance. Non, on dit maté. Ok, merci beaucoup, je crois. On est là, tous à la table, on a un peu de temps à liater. Ah, et papa Mbata, c'est là, c'est ma poison, t'es, hein? T'as là. Nani Gaboui. T'as la forme de présentation de l'Ikayab. T'as la pilipil. Bah, tu vas envoyer pilipil à Boueta. Mais as-tu pilipil à Boueta? T'as là. Non. Vous en avez un artiste. Mais artiste complet. N'a pas artiste complet. Donc, en tout cas, il jamais vu. Hein? Ok. Merci beaucoup. Tout comme vraiment la souka à notre Elubu Nabi Sobastar, tout ça qui papa Mbata Siala, tout ça qui est télé-réalité. Comme on est au pays, Wenze, à Toximade, sous Asseli Makamunyoso. Et puis, je crois, on est là, on a quatre tables, toujours il y a vraiment Kitoko. Vraiment Kitoko. Mais il n'y a pas maman. Il y en a tout dans maman. Question, Moko. Maman, il y en a toutes nos questions. Dès que vous venez, papa Mbata Siala a évité à se comporter à Lolendo, parce que n'est pas que Lolendo. Alors Lolendo, à sa chantier, à sa mtakanda, tout le monde bozane nini, tout le monde voisine. Bon, en tout cas pour na papa Mbata Siala, na eba ekala, na eba na TV, na ba théâtre pour tout le monde vraiment ba théâtre na ba mingi. Mais et donc oyo personnel sur ma casse donc on a tout communal au parc moko. Donc tout comme on est présent live. Donc les enquêtés, toute la question sur la TV, sur les moments où on est mais en tout cas ça social. Les fans de l'INAE, en tout cas ça vraiment social là bateau, jamais qu'on a siliki, mais les avons ça appelé sur le théâtre, on a d'autres bombuka quoi, d'autres silika. Donc nous avons on est sur lui ah. Papa on a une femme pas, on a vu son coïté. Donc vous allez me sur kangelongi ou bien mais en tout cas on a vraiment ça papa. Ça vraiment papa même na foyer naie donc ça vraiment papa moko oyo foyer naie ça vraiment moderne donc na moi si naie na bana naie donc baza vraiment ba to approcher na bango pour baza vraiment très bien donc baza vraiment très bien. Ok. Merci beaucoup. Sur notre chaîne www.com TV à maman Anna Kalambai. Moi c'est papa Carlos Kalambai. Famille Mobi Manzamba Pambola. Je crois que vraiment la souka. Il y a notre émission de Baba Star et puis réalité n'est pas matin ça n'a pas na katia ndaku. Vraiment tout ça béni parce qu'on est en train de manger vrai penat sakamade sous oyo. Plat où il y a sali on a poto et vous avez 50 €. Plat où il y a sali quand on est abonnés.
ils ont 50 €. Mais biso, tout le monde fait. Merci beaucoup. C'est une émission pour sa maman Anna Kalambai. Merci Belé. Guy Bichou de Bambongo na kozanga te koloba. Guy Bichou de Bambongo. Gauthier Belé na kozanga te koloba. Bana nyonso ya poto balandaka ngai na kati émission nanga et lelo tozasko na kati Lubwa Basta na papa mbata na biso mbata siala vraiment nezali Romain Timba de vraiment na ye yango wana comme mbata siala toyoki mtapesa les ministère Siatul a pesa qui ont évité le pourquoi mais toyamba papa mbata siala maintenant na émission to fani maintenant na plateau to fani long et à large deni abandaki musala théâtre neni lelo tozoki kara na télé réalité na Lubwa Basta. Merci beaucoup na balanda biso. Bo s'abonner massivement ni papa mbata salobi. Boko ta s'abonner. Les ali chaîne na biso ya 100% Jésus auto sepelamo makasi na pesi mon boss que j'aime beaucoup. Aibisinga nanga ke kalaming te bolo na makolo po mitukeza ko ya. Merci maman. Nzambe vraiment apambola yo. Nzambe encore une fois pambola papa na biso Carlos le pasteur. Nzambe papa bana yo même na kati Afrique kalaming te tozo zelango. Nzambe apambola. Nous sommes là dans la kati résidence ya papa na biso mbata siala. Porte ça gratuitement ouverte. Na mona chilingai garde corté, un homme simple comme bonjour, c'est facile donc, Aza simple, compliqué de le voir tramadé sauter. Naza simple, local habitoto. Merci beaucoup. Bye, à la prochaine numéro. Ciao. Nous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes nyonso, ya ba pasteur, ya ba prophète, ya ba tout nzambe nyonso tout référence ko kende sika musute zaka kana tolo na TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo tolo na ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwaki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne ekende liboso. Esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni. Mama Anna Kalamba moi ça mokonzi mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vina yo. Bolamu makasi iza na vina yo. Dans 2 mois ils ya liboso. Nzamba zo visiter makasi. Normalement ba porte ya minene zo fonga ma liboso na. Normalement les likambo bâtiment ozo sangana na bango o se retrouver au sangana na bâtiment roboé batuana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde le rekomelo mama Anna Kalamba na pesi mbote makasi mona mukolo sheno Yesu ketu dikwa kumvimbe Yesu olobi veneza moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos. Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetoro nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo nzambe opese oyo alingi pese ebosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continuer comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiya na bonde boto qui verront pour le siècle des siècles.